Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, zamba au tomboli yo. O comme la position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda, pas malade kidi. Eh. Yang omunganga otoni. Eh, Laura yo nem de ça l'opération ngo. Eh, oda munganga toni. Bon, attends l'hôpital, Vous comprenez, Malou, t'as comme une baba, Alobi Ming, j'ai comme une baba. Alobi Ming, t'as banda koloba. Parce que le lobby, le lobby, c'est la mission, mais là, on t'a la bino. C'est que, dans un matin, à l'autre, quand tu vas s'abonner, bah, et maintenant, nini. Eh, maman, lobby. Alobi là, ah. Vous comprenez, gars, vous comprenez, gars. Déjà, bon, la maman, l'autre est bouée. Vous comprenez, bang, Sabino, t'es là. Kola sa contrôle nyos. Shalom, 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 babone. Nyoso ya Maman Lorraine Mbala. Laisse que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Tika bola mwanzambe ezala. Partout, bisika nyoso oyo ozolanda émission ya femme sage. Yambona banda. Émission nanga nazong samatondi et pa ya yawe oya pesinga lisusu pe manabo moyi Seigneur lokumu kembo masanzoli ezonga et pa ina yo pona souffle de vie oyo pesinga na kabini nyonso ekosalama nangunga oyo entre te sainte mais Seigneur tika loboko na yo ezali ko nanga pe ezali kolo ya famille o pesanga na kati internet batela bango batela mibali basi pe bana na bango bazala protéger na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. Napesi un grand merci dans notre Dieu le Créateur Wasali Ngolu na kutana peto za la lisusu liboso na bino pona lekana émission donc nzambe azwa lokumu pe napesi merci na bino nyonso malolo de retour na émission na ekande za la moi pose ezwamaki parce que nazaki malade misuka ndenge na lataka manete zaka ya fierté na uti kolekane opération ya lisu nzamba salinga ngolu eleki vraiment na kimia pe na pesi merci na ba o nyonso ba soutenaki gai pombongo ebele bimi en tout cas na pesi bino nyonso merci nzamba lola apambola yo mutu ozanga kite ko kanisela malolo na infra na yo po opération eleka malamu en tout cas nzamba lola au succès en cas na ngate sala bolam po bisika o ekobotela yo oyebite malolo azongeli musana yi en tout cas nazongi na musala na ngai parce que eza ngolu nde na sala ke mission yo ezaka ngolu oyo nzambe apese pa nanga parce que o nga nazwaka yango na yaka nango liboso na biso poto baksa kaka moi ba 1+ et lelo internet po ozana babone belé ce que ça na qualité moko boye te posa na façon moko boye ne ozo ba bonné belé mais ce que zo sala makambo kaka ndenge oza boye po batu ba s'abonner ça vraiment parce que kaka ba s'abonner wana eza ngolu en tout cas nzamba pambola mtu s'abonner na kata chaîne oyo nzambe na ngai azongiselo bolamu pe nzambe na nga afungwela nga osusu ba porte ozala tellement béni yope libotano mobimba lelo malolo amemeli biso nini malolo amemeli biso makambo sika kaka nina lobaka nzamba pesa nga ya sika pola memela biso o nzamba pesa nga na yakala ngo liboso na biso poto baksaka mo ba 1+ poto baksa mo ba 1+ lelo pene la ngina vanda na ba fiancé nazo vanda na ba fiancé lelo qui fiancé ça là ba 15 ans ba 10 ans ba 12 ans qui fiancé ça ou mais là pourquoi qui fiancé ça ou mais là parce que ndenge vite sa mariage yango ezo koma mutu azolinga kaka bala koleka o abala kiwana toso bosa na ke soso aliaka eloko koki na mongongo na ye
libala o ezaka na gazon ya yanga na bala pona leka muninga ekenda musika te. Ekenda musika te na osangisaka ndeko moko benga bimalolo na moni ozolobela ba deuxième femme ba balinga bongo te ba finga yo ba finga nga pona lokumu ya Yesu problème te nga so mabeza na koloba mabeza lina lingi ba ndeko la biso basi bazwa conscience abi kostu chaque point ba deuxième bureau te parce que ba ko finga yo na zakuna te nga na osala o eza malamu parce que tant maman bota ka mwana na ye maman moko ta bota mwana yeke ndenge oza boye kende ko troubler ba couple kende ko troubler ba mariage siko na mituni yo bota ma pose yembele na sima baninga o bota ma pose la deuxième femme to bossa na pose o bota ma pose la première dame en tout cas makambo zaki ya biye ya oloba talaka mokolo mokili ambeti simbula nazo obligé kate émission yo non s'abonner awa te en tout cas na bondeli yo malolo déjà de retour na musala na ngai s'abonner aimer partager parce que mbula makelele esa vraiment kitoko te na ye nga masolo asika na zongeli musala okolo apesanga s'abonner aimer partager et ezala pona lokumu nzambe merci beaucoup bye bye. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango temo yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapana bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena kata ndako maladi kidi